parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on ose kaolonga kube. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na Katia ba diaspora. Si tu es en BC Moko, live together, original. Ya la danoise, yewana liboso na bino, bande konangai, solitude et Sili, boya ebele, tozali na site de rencontre, ezali très sérieux, pour na ba relation moko, très sérieuse. Alors bande konanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali, n'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limite, à partir déjà il y a 19 ans, Tili kolo bande konanga, sokoso se ceinture sel, oluka mobali na église, oluka mobali na ba fête, oluka mobali na musala, ozwate bande konanga awa okozwa, oluka mwasi ozwate awa okozwa. Bande konanga, boya ebele, go contacter la danoise. Oui, bah bonsoir, bah bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizu bino bande konangai. Bon, na ye liboso na bino pona tolanda audio auto analysango parce que esali pasi na mawako yoka na mobile ya Jackpot. Jackpot azali copain oyo biso nyonso toyebi copain oyo yebanaki ya suka ya Peniel na sens que oyo alakisaki neti toloba officieusement na misu ya bato ke azali copain na ye. Mais en tout cas eza pasi na mawako mona ki kombo ya mosai na Nzambe. Mais vraiment, en tout cas, pétage ya solo, pasteur Denis Lesi Kombo no ekoti na kati awa yo en tant que commissionnaire, kozwa mwana ya batu ya mwasi à moins de 30 ans, o banda kopesa kai ba cop na ba petit na yo, ba bimana ye ekomaki akomaki na ba zemi, cela veut dire que ndenge toza wana ndeko na mwana biso asaki pe ba avortement. Donc Peniel aleki na ba vimoko ya mabe. Bandeko nanga Peniel azambuta kokotela te. Peniel aza mwana moka bilakili mabe, aza mwana moka aza makama mabe, aza mwana oyo ya kokotela te, aza mwana pe oyo ya kofinga te, mais mwana oyo ya kokorige, kolakisa ye ke nzela ezabo. Eza pe mwana moko ya kosoutenir te o matériellement o pesa mbongo o sala boye non. Mwana na ya belaki basi batu bapesaki bayedaki, mais oyo ya bozoba na ya bimisi mutakala na ye bolukele mbonga futa bavoka soki o participer na lisumu ya moto ya yeba epa Nzambe ofuta ngo keba ko participer na lisumu ya Peniel ayebi pona nini mutakala na ye eza publier ka ye moko mutayebi yango abandeki nanu komema ngo maleme to mona nanu kalesona soutien siko bomona ngo mobimba lobi bokomona ngo boye ayebi eloko ni azoluka na likambo oyo tolanda na bokebi nyonso biso na bino to analyser audio oyo tozien wepa ya Marie-Laure mwaka bambote ebele concernant Jackpot mobile wana zoloba ndenge ni avivaki na ye nani apesaki ye passe wana banteko eza mawa mingi tolanda na bokebi nyonso naosola na pesi moko na Instagram ayi amoni petonga serela nimero na ye avec hotel numéro na ngwana bani benga na to solo la to mona kala jour na peton tinanga numéro kepteye aozo ba message wana mama sali zuwa pas bloquer Instagram na ngeki le 24 décembre au Instagram na ngeki na donc zuwa na to comprendre na zuwa donc zemizana no parce que quand on ça zo tisiko to ça na zemi maintenant na ebina hotel makamango suiva longo pe suiva bon bapesi nga numéro ya Jackpot tokotisa ye moko na ligne awa bozela na benga ye en attendant toyoka audio oyo aza na Afrique du Sud présentement bapesi nga numéro na ye bon bozela na côté des gens mais ça fait quand même plaisir ma révélation nous sommes Bima ça nous oriente d'où est venu le problème. Donc, ce qui fait que Marie Gokine, vous avez un contact direct na Peniel, pareil pour Jackpot. Jackpot a mobile, aye na au Chili na Congo, patati patata. Donc là déjà tu as cerveau moteur. Ya makambo nyonso oyo, ils avaient béni. Parce que émission à Sali, c'est émission mon ya Kanda. Il voulait se libérer d'une responsabilité qu'il
savez ce qui s'est passé en fait. Viana les lambons au fond. C'était que normal, là ça va passer 1800. Ce qui va louer moi na wana atindika. Vous comprenez? Donc voilà, moi ce qui me dérange le plus c'est de savoir. En fait, la limite que Batouba vanda pour Bayou Rara, les solos il y a Peigné, tout Moutakala Peigné. Moi je voulais que les Congolais, les lots réfléchissent à Rota là, un jour bois na haut, na âge de nil ça na haut, bourré dans ma sola vanzel, na ma commission. Vous êtes dans votre team. Et à solo, moi ça me choque. Moi ça me choque, mais ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens, Bazoya, vous êtes jeunes. Les gens peuvent vous encadrer pour faire beaucoup de choses. Vous avez un talent au cinéma, vous avez un métier, les gens peuvent investir. Mais pour ça, derrière vous, pour utiliser votre intelligence, peut-être même en orientation au sous-sous. C'est quand même grave. Et maintenant, ce côté où tu commences à balancer les gens pêle-mêle, nous avons un contact na peigné. Parce que le ça pour ça live c'est ça qui est bébé comment bien abisso parce que son est tout le bon petit tu vas même bien que mon boss ça bien te as ex pasteur mon boss ça les bien te beaucoup mon kabakuna plus les batailles passer l'émission on se va lien à toi faire passer la bisso on dit non mais ça maman les artisans on les a normal quand tu vas voir ton boss là mon boss non elle a petit moi on dit tu pas la peine bon on doit avoir tout depuis la minute ils sont contents de que tu as il faut mettre dans mon toit à l'ail battre comme les qui viennent les beaux infos il faut que la serviette que juste aux infos ça n'a pas un avis sur non artiste la vie tout en là alors la poste petit Rigo voilà on a gina posa au sala ta live TV les lots n'ont dit dans la salle live les lots parce que tu nous sois payé si n'ata va pourquoi on a tu vas payer si on va bien ça la live alors on a moyen que il fait ça la live oh ndio mobile yango ndio jackpot ya solo basiko alors le mot est que Congo est musique si ce qu'on a moni ngamo bana mona que Congo est musique tata parce que Congo est un problème où ndio on a mo ko bare ali ngaka si ça au gaz Webige deniles na baboyi na fo na ba émission to asali mais nga foutre la deniles classe ya ba neti lelo ata ba 3 fois déjà na pesa bon deniles c'est un grand escroc Charles Bagia pasteur wana la ne pasteur te alors nga pe pichona penel wana nga na ba penel te penel nga na ba ke pa deniles yo kapetu wana deniles ela nga penel la bige za code Oh, yeah, so I got a court pulling on a day, is a cop, you can't go more loud, move on a cananga. Alors, ça veut dire comment qu'on utilise Péniel pour notre copa là. Mais si les lois étaient à Péniel, il y a des commissionnaires à Péniel. Alors, les lois va fier belé. On a d'abisso, pas au boulot, on a bisso mi bali de toi, mi terre ma bé. Bisso mi bali, bisso d'eau. Todo panda Péniel na TV, todo ça là, todo panda mutaka là. Na boa que essa vidéo Péniel tem na réseaux sociaux parce que quand on a été mon frère. Mitagala par le Péniel et Bimi, ça va mitagala John et Wana ou dans les États-Unis. Sauter la vidéo, on a bien sauté la porte. Au moins, quand les États-Unis, ça va profiter. Les gars, maman, ça n'a pas ça là-bas. Nini ba nani ba kenti anani ba baolo baki to la tsamu takala nao zung sa Instagram ma jackpot na singina beta bino ma Péniel bo kama fo Péniel ninga ga bungu pona nga mo na sorcier ka fi mo boy nzambe ali misangano ni na loba abungu eza nzambe aza vraiment apesa ba na nene na bango fi wana ilo ni na sala te pona fi wana za la bien Bariko king madana ngana kila king na babul na ngana tunga site touristique na ngana maluku kasa na mamutu nga bula pele Péniel na ranjou Bariko king madana papa yo pe mbongo bande kuboza ba peta pose bozo yo kade mwa mobali azoloba
alinga tonga ba site touristique na ye papa soki oza na mbongo bana mibali basi ya malédiction bakotaka na bavi mpona obebisa bavi ya bato yo omonaki mwana mwasi wana ndenge vi ya mai kalamba ye ndenge ekendaka lokwa zero na mungu aboye chance ake kokota soki na majabu na ye kuna ke simba babiloka majabu sino te alinga atikalaka bon basi mosusu akoti na vi nao esili bapenye wana baza ebele bapenye lo bozomona na Congo ba Grace Témoin bapenye ba Karine Mokonzi ba Eliane basi yango baza ebele baza so ba sirene osoki baza ba wapi so ba utapi na mokili bandeko bokeba bomoni 2000 oyo 21 et donc etikali 2 jours ici là ya keba parce que ti le 31 boyo kalikamu so ebimi lisoso soki nani toyeba wapi ba prophétesse ba prophétiser bato mabe bango mo babimisa ba mitakala mabe bato baloba bo mabe année 2021 en tout cas bimisi bato ebele na mpoasa bande onanga bokeba bobongo na mitema na bino eza normal te papa loba yo pozo sa bakamu en tout cas Denis Lesi ndenge ni mboke ko bonga garçon ya ye osala biloko kitoko na kisasa okotika ete sorry okotika ete fuka kopesa ye demo mobo atabola na ye pona misala na ye beba nzamba lola boke pa ba pasteur bokutenda ba problème toko kimela wapi non ngana okeka direct ngamo pa Jésus Christ de Nazareth no leka na nzela mutu te aga mwasi oni biso ndio mon frère tuvana ibana mboka siko il faut pas la congolais jamais mutu mo weke akuvana ibana mboka alo bakia bala mutu moto bite il faut pas la congolais so za nai mais siko ba congolais ngo mo na biso kwa ba étranger tant tous on Congo ba mo na biso kwa ba étranger lo ba Nigeria lo ba na Cameroun mais tout ba congolais Nous avons fait na sala na été na sala tout pour na zala bien. Vous comprenez, sala tout pour na zala bien. Mais petit mou wala lo wancho Denis Lespé ala ki na ba vimo boy. Azote ka petit, azote na petit. Azola kise ba jomu susu banini. Alors, nanga mona vanika kimia na otala pour nga ba lo bater na silence na otala na. Tama Denis ça ça. En fait, en réalité, vous avez pédé à Bolingo et à mon. Mais mon cher, si vous avez un moumi, vous avez un moumi, vous avez un mystique fort. Vous avez un moumi, ils sont montés à la Bolingo et à la nuit. Vous avez un souba, vous avez un dumba, vous avez un asigné ma balindumba. De quoi vous avez un Bolingo à Pénel, ils ont un peu quoi à nous payer. Et pas ici, il y a alors petit wana la petit mo we aba lingaka to za no moni to za na aba mo mai le petit ngona mama ba réseaux sociaux na bitem petit zo ba Instagram na ngala musicien bani ni zo ngo simba ngo parce que na talanga muko e simba te ke na sala papa yo mona ki ndenga sala ki anani te yongo bino baloba la nature même vous enseigne pas papa omona kindenga salaki ya mai kalamba ite akangi ba Instagram biloko tout ye musala na yango wana obandela na zero ya yo mona kite banga na zo kama ba congolais so ba seli mutu boy déjà bo mona ke mutu asali mutu mabe mais yo ye lisusu opesi confiance eza compliqué faut faire attention so mo dia mutu alaksi mabe na alaksi afingi mutu o mona dia ka telemi boy azo finga mutu asengi pardon te mutu na keba na ye même ndebo mona kana mutu moko yeba check caméra papa continuité yo lo binga ko finga ngate bande ko kosi un jour au fingo kaka po eza caractère na ye asali yango mai kalamba ya leli mai kalamba la lela Instagram nyoso babone bakenda yo kakite ozusu ya yo opesi nzambe na ngai Peniel mama abino na ebite so mkola soki zemi na waye baka date yango na ebite petit ayo sanga gaba rondo na zemi na bia zemi zemi na rondo pampa abise bon tout ça tout ça na obota bande kona ngai toza 830 tokende 800 kaka 92 like ya pamba
Na ba like peut to senga rabino toza 800 personnes en ligne, 830 personnes maintenant. Nzambe pasi. Bo like vidéo Makambo yo, makambo yo epenyel, yonde makambo. Et alors live ya Jackpot télé canal de news de Star. Oui. Toyo canal Andimi kole canal to solane Andimi asa cool. So misusu ndenga zana succès makasi boy a rolinga te. Ya, izanga. Vira kolem privé aya babengai pas bien. Boy mes vidéos. Toza 915 personnes. 158 likes ya pamba, s'il vous plaît. Ko aimé vidéo ça nango gratuit 900 personnes. Na ba kempia. Alors, ngana ici ba ngagi. To ki mangote kwa. Weza mbuga na biso. Pecho na sali mabe ya epele pa batu pa mibali. Asali pele to chaka balara nje. Ozo comprendre. O gani a gani. Ozo comprendre. Les délits si vous voulez qu'il y ait des fois il y a ba gouverneur il y a ba nani ko za ma fati beton ozo comprendre o za ma fati beton mutasali mape yende ba okanga surtout ko cha bala nze kwa tout ça parce que yo ko me Instagram abatu ba ko lobela ote yo ko me Instagram abatu ba ko lobela ote pour yo moi si yo Abomaki yango mpe bowelela nini papa opesi mpe raison te kaka boye mpe mopeni yango alamuki kaka bomi Vous comprenez? Ba petit les à États-Unis wana ba lembi petit wana ba zumi takala petit wana ba kwa kwa na réseaux sociaux. Na bibo ezana na éclaircir na ba to ba na commenter et Salva Tumba yo na bloquer wa. Tu commences à déconner. Ce n'est pas Jackpot. Jackpot Temutu a publié ma vidéo na outil États-Unis. Donc calmez-vous. Il explique la réalité pour vous là ici on a nzoto azoloba awa. Bon Jackpot question. Si ko pona zemi na yo. Beaucoup na niveau ni abukabwani beaucoup kabwana mezemi tikalika yayo mon frère oui ma bazemi wana ngakuthi namfuna ma solo quoi parce que c'est la le kuka banaka ba parce qu'aucun mbongo na délile parce que délile c'est un escroc c'est pas un pasteur c'est un vrai escroc délile c'est la ma pichwa na ma bebele na loi sale pour la pichwa 5 minutes de mois en tête du fleuve. Pour l'instant, on a un caleçon. Attirer un caleçon, ça l'événement. Vous comprenez? On a fait ça 5 000 balles dans l'accès petit qui est, ouais. National, c'est sérieux, quoi. So, petit, on va voir le bateau, mais là, on est là, nous, là, réalité, mon frère. Nous, disons, on va voir anglophone. Kaya balobi azaka YouTube aza muta ba Instagram bazala bambongo ebele waye mbongo wango mbongo maloba eye bimisa mbongo mikolo oza mbongo basalelo cagnotte obimisi mutakala basalelo cagnotte contribution bandoki pardon bobimisanga kuna so na mwana ka de na auto touristique na nga gaya ya ba venda ko so na mwana ni ma ba lonia ba blow na ba jeje ba jouer mais on dimaki zemi quand même tant on annoncé yo et que aboyi docteur noya na ndako mais on dimaki quand même zemi mais mon frère tant on monitor que vous savez test au mon test ba ni hôpital ak so kaza rondo yani ni na bigi c'est bon yaka ikait nina de madota au bout de dote na mona on peut suspect na tikana nga penyelo lundi na Afrique du Sud na mona na Afrique du Sud ko la très bien alors na mona on gagne mtsi na ba je na tikana nga yemo lo na pale ngane na ebise na isigi petit na mona moni yo umbuye na forma na kila babulu na utonga ba pale
kosala ba site nanga kosala makambo ebele alors nayaki makambo stress te bamutu pasi te alors vraiment bikende nyonso bino toma nokutana kaka nde na ntongo nanga lamuki adie tanga kiaki pese bango nga kipraete muna mutu asala makambo naye nga asala makambo nanga yesu nde natiaka ye administrateur ya Instagram nanga na bosalaka osenga epasoe eloko nga alandeli peti wana oyo lelo ekomi makambo boye eza makambo Instagram nanga peti asupprime Instagram nanga ya 250K. Les criminels reviennent toujours à la place du crime. 250 000 et quelques abonnés à Pasteur Mike. Et pour moi, le Loi Bandela n'a pas déjà Facebook. Aujourd'hui, ça se répète. Kala Congolais n'engalinga kozongisa muninga sima. Soki ka bo discuter faut détruire. Nyonso botongati. Hey! Papa yomba yana kufi bozi village moloka iboteki. Oh là là. Bobandi ko buka. Référence ya lisuté. Congolais changé. Bolinga mata te so bosoni bokei otikeni mutuba biloko na e. Ndenge nini yo? Okoki ko maîtriser. Le bon moment ezate. Na bete mwa lisolo mwa oya omoni yo esikoza koza niti oyebaka motu ndenge elekaka mon frère omoni babula bato eza différent nga komaîtrise mwanana mpona komaîtrise ezango eloko te ezango rien mais peti wana aleka ezoki aleka kitelo aza pesi mokwe aza deni lesi mo aisangaki picho na malade ya mutu epai kabelaka mutu abelaka bakisi aza doctene na États-Unis abelaka bakisi bani nanga bato boko babenga deni lesi ye moko akenda koloba ke mwana wana penyela abelaka mutu bandeko nanga botala baagissement ya bana bozwa bamama bozwa bana na bino age ya penyele botala nde penyele azwa agir est ce que mwana nyako ako agir ndenge wana mwana nyako ni akoko publier libala ne na ba Instagram bana ninyo bazake bazuka mobile faut babimisa ye faut ka ba photo monana ba publier mi tout ya bato ne za normal te mais bandeko nanga musala ozo sala ko sala na YouTube ezalo ko ozo sala oza médecin oko mema mobile na yo mwasi na ona kati ya salle d'op oko mema bana na ona salle d'op sala musala na soko sala ka analyse soko sala ka boya ko teka biloko na YouTube oya ko pesa ba conseil ko tatika famille na evanda na sécurité lelo na ezo ebate atozaki na mobile o esimbite poni foka ka otike na ba défaut o panza biloko na yenyo soto deni lesi ye wana lobike mutu na esala ate eza pe solo parce que muto mwana opena mutu esala akokangama na deni lesi te ok na deni lesi wapi aza pasteur normal na Congo akopesa respect mais akangama na ye akoma kotambola na ye deni lesi akoma kopesa ba mibale na mai kalamba isi koza mawa mawa biblia kibino bikoki oh so à États-Unis ba okangaye va ba luka ba pecho en États-Unis ba fongolela ba caisse États-Unis na pecho mutu moyibi alors biso to ba iteke ko ba yeba Adolphe Ayembela biso ke mopaya zoba mai kufela mbwa mopaya kana mudalia biso to yeba kite delile sae ayelinga pecho wana abike pecho ala fwe petit ba ni mova na ye bo sane mama mbebele donc à Denile maman la mettre c'est un bon escroc Denile avait battu que les abonnés sont au Canada c'est là bana au Canada c'est mana parler ti chez na parler ba soda ba kangi ya voulu voir ninga sona na gouverner agena c'est pas gouverner ça veut dire que ma belle na ba gouverner ba oli maka ko ala ma belle non mon frère comment ça bisonyo so mon frère comment ça mutute puis tu vas faire calme tonga to ane me azani calme te vina e bomi na mo via palente ya zani mo sa palente ala mo simo we so video mo wa uchibo azui so video mo bala kutu azui so video mo bala bu azui ipo tani zake azo mo la na
alali na mwa mbetu mwa bien ameli shisha na ye vide shisha mwana pasteur biso na babulu wana te biso na bulu moko totonga bandeko tokomi na biso na kaka mobala mwasi moko bien bovana pale tokanalize ngo malembe ete eza molai ma maîtrise nga moko na maîtrisaki mwana na mwa moke mais petit wana tete elilesi susu tete bango mbale bata batete basololaka chaque jour na batelefone alobaki no yaka boye ti wana na bala yaka bomona ye jackpot wana mona balibala yaka boye ti wana na bala yaka boala ne delilesi azalaki na chef na ye mutu aoteka ye nde parrain mais baparent ya peniel mpenza bapapa peniel okotika kobenga denis esite bozana na cha point a ye papa ya peniel oza ndoki obota mpe bandoki donc oboti bana no baya kobebisa bavie ya bato koma yo mpenza otali mwana na yo paster lokola yo azosakana na mwana na yo azotambola na ye partout azoencourage na bakaleso banini okai kobenga denis lesite oyebisa ye ke stop na mwana na ngai otiki kaka bongo tina mwana na okoma boye tala famille na bino ndenge esambwe soni bolata soni wana peniel makambo no tobanda koanalize yango moke tokomema ngo molai tokokata yango boye te bato balobi 2 semaines kaka eleki nango te tokomema molai eza normal te il faut changer mbalo mpenza faut kota ndako oh yo po kutana tana mutu mobo akango na ba réseaux sociaux obima na ba réseaux sociaux pona mbongo ngo pe emonana nango te mbongo malunga ngo pe oza nango te bazo futelo ba tike ozo yanzo kande ba jackpot oba ba mbongo ba jack yango ba pot yo bi ba mbongo na bango so bazwango wapi mbongo na Afrique du Sud azo bazo tonga ba biloko oyebi place mbongo ne suka oyebi biloko nya sala pona mbongo na biliali ya ka ba mbongo abatu ti bokolia na bato nyonso bakoselo bacotisation bakabelo bambongo yo siko kofunda nani yo kofunda nani preuve yo eza ya wapi nani abimisi mutakala nao bato ngana bande okaza kutu mutabimisa mutakala no mobali oyo nzoka ne mobali abatu te milia ki obikoki papa loba ngai nazalaki na posaka Instagram nanga bapesanga Instagram bandelaka boye sa ese abomi yango ti sikoyo na banivo oyo savedike bato ebele bakanaka peti wana eza kotunga te ebele bakanaka peti wana ti babimisi bavideo na ye nango na kamwe fo namoni bavideo bato batinanga bavideo babio checkpot eza yo osali boye preuve eza kaka ke mama otala libumu nanga eza na cicatrice otala nga azala na batatouage ebele ti wana aza na tatouage ebele te bato bazodute na bacommentaire mpona naobi edi merci ede nga nano bato omona mpe motu ezopete na bacommentaire ede bango bakitisi piodi na kongo kuna blokelenga bango en fait japo dengi na tuna boye ntango scandale wana ebeti parce que il paraît apubliaki mpe bacapture oyo bosololaki na ye ye moko apesi yo version nini nalobi ntango scandale wana ebeti j'espère que tu as eu le courage ou un moment ya osola na ye ye moko ayebisaki yo nini te nasolaki na ye te mofanga na blokai bandakala bandaka akenda andi mwa pale na blokai bandaka abengana ese apostai bacapture moko boye ya discussion na bino mibale me wana eza ya kala so otali badati omona yango eza ya kala eza ya ndenge te ok eza ya kala fort ntango ayebisingaki aza ya wondo alors bato nanga bayebisingaki te kokangele nao te kobengana ye te vraiment il faut benga ye à l'aise azonga na palin kosula ne calmement oyeba mamazekizana le atindela ye bamessage wana na lokuta zeli mwa moba lokuta nzambe na ngai bapara peniel basecrétaire na ye bamama malongi ya peniel boza na mosala kosala akenda abima parce que akomprendre eza na comprendaki bozoba na ye parce que c'est un orgueil aye que moi j'ai l'argent mais tu as rien
rien tout baya ne ba osa atali ba lo ko funda na delile ba ko fungula biso ke sena delile ezaka mibali mo go ga lembu to ba ke ba sali ngo ba peso mo bala ba ni ba mo bala parce que période oyo ko ngai na ba satellite contre la Congo na procureur na bango nyonso période oyo ba livrer yo Penyel a obéi na avocat moko boye ya Eliane na otanga kombo te azaki loge na rotana kuti balivre oye ekotisa mwa lumbe na ni collègue Barigokin donc ti bapesa bi balivre donc Penyel akomi koli bakomi olivre ye koli mpenza Marie-Laure koli livraison ke otika ye na ndako Afrique du Sud livraison etike pas comme ça du peuple haut livraison akomi mai na se boulevard kota bima résoudre le problème témoignage à Jackpot c'est la photocopie de la vie de Mike Kalambai Jackpot azaya anoko ayebi vie ayebi makambo soki nongo abendani akei mettez-vous à la place de Mike Kalambai. C'est facile de critiquer les gens sur les réseaux sociaux, de douter, on s'en fout. Le mal avec les Congolais, lorsque vous vivez mal dans vos couples, on a les mal, on a la partager. Mike Kalambai pas au foot, il est pas lié à Bambon à Bato Enis. Vous soit dans vos familles, Mike Kalambai il est pas au foot, il est lié à Bambon à Bato Enis à Meblanda, Kubiloko, tout Mike Kalambai avant dans la biloko, Mike Kalambai a zoa Enis, Bakimana. Mboko ni na Cameroun. So entre Cameroun ou bien bazaka na Nigeria. Enis azaka na moins de 18 ans. Akimi simwa na batunda ku bakomi kuna Enis ayibi mbongo mama langi tale bele bake kuna. Boye te so mama langi alobani na mbongo na ye mabeni alobaka na ye Mike Kalambai. Mike Kalambai mutu komi troublé. Mike Kalambai ozo futa kaka. Mama langi makamba ebisaka. Voilà. Autour mata mwana na ye ayiba mbongo église ayiba mbonga makabo pona bokima na ye na nini na mboka wana kimisa mwana bato ndako oye kozongisa ye oboy lelo Enisa komne na vie kitoko aboti bana tala kitoko sikoyo yo oza wapi mwasi no mutakale bimi sambwe na ebisio mbongo akala kutu basamba bongo te bo sambwe yo na mwasi na ona mama bana na mbongo akala bokomi mbongo akala mbongo akala tanga mobutu esambwa do botala mobutu babwaki na balabala nanya otala bino bande kona suki na analyse na si boyoki bino moko ndenge ndeko mobali a expliquer ndenge nini ba discuter ka muke akangi Instagram na ye yanga bande ko menacer alba kisoko ba kente na ba bisoko se to bimisa futa mutakala na ezaki mutakala oyo te ezaki mutakala oyo ya ye Jackpot aza pe na mitakala na ye na Penyel aza nango oyo mutakala oyo ye pe a comprendre te tellement tango mutu musaza na mutakala Penyel tanga yoki ke kuna bazo menacer dia ba obibisa mutakala ye a devancer bango abimisi oyo donc pona ye nzamba lola bande kona ngai mais mwana mobala lobi abande ka ko sala kwa ba alengisa ye na sens que afungola Instagram na ye kutabaki soko o publier aza kutu kunate donc pona ye lakisa ke buto Penyel les a problème alors ba maman bo sungande mwano akanga bisaka zonga na États-Unis akene ko continuer ba kio na ye ba kisi na ye ba biloko na ye parce que boeza passe eza normal te Penyel yo kaka to pekisa kio makambo eloko nyozo ke osana na Congo ozoko boya kaka Penyel boy bande ko botika ko sala ba analyse ya okote la Penyel na aveuglement mabe nyonso bato nyonso bokote la Penyel bokeba mabe oyo okote la ba famille na bino oko comprendre un jour bana no bakomi gauche droite il faut faire attention biloko bofo ko telemilango ngana boyi makamba Penyel na boyango na bana na boyango na bakoko na boyango na ba connaissance na boy tout ce que Penyel elle fait je ne veux pas ça je refuse au nom de Jésus botika la madame abonne attendez sali des gros bisous bye bye.